Papa, police ça la fête pour un couvre-feu ba kanga batu na biso ndeko nanga kanga mkola lelo à partir lobi to kobomana na ba policier. Ngana bimi na zo luka mbongo pour famille ngana za mbongo te. O sanga ke couvre-feu kanga o kanga par rapport à quoi? Boba ke mesure barrière toujours respecter ba cache comme sur 21h batu abimate. Ba mesure o bazui wana. Bati la mpona bana na bango o basala ba staff na ba ville tse wapi bana ba cité te ate bana na ba bloko ate. En tout cas papa mokonza mboka alimbisa biso atata 23h00 et ça la bien pour na biso ba congolais kozonga ndaka avant mai tant so aujourd'hui transport au terminal arrêté peut aujourd'hui transport retard boko mata musu embouteillage kangi bino tant musu boye ko koma kanda ko ba 22h bon siko to bandola na ba camion année passée na nous de tout temps bon ba confiné ba senga biso na ba nyongwane passé mais nga pena pona nga couvre-feu nde ba bi couvre-feu za la pena na septembre te za pasi ba policier na biso ya mboka o ba policier ba mamiyibi za muto musala na bimi bona ke luka mboka na biso to un problème na transport za la pasi to un problème ba mantela o za lobimani na 500 francs hôtel ke non na ke na luke simbite na zo ngandaku. Merci beaucoup, chers amis internautes de partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne Affaire RDC. Nous sommes bel et bien sur la rue. Nous sommes précisément dans la commune de Kalamo. Kinois. Pour la deuxième vague de Covid-19, le président de la République avait vraiment obtenu 13 mesures pour la vague de Covid-19 et parmi les mesures, ils ont la mesure couvre-feu à 21h que nous allons tenter de faire parler les gens. Mon cher, bonjour, s'il vous plaît. Tombe solo la moi moukié ils ont interview tozo sala tozo réaction à Batou par rapport à deuxième vague de Covid-19. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a dit qu'il 13 mesures et parmi les 13 mesures pour protéger la population, tout le monde a la mesure où il y a couvre-feu à partir de 21h, rester à la maison. Réaction cause à la nini. Mais on a pour un couvre-feu, on couvre-feu à la peine, dans septembre, il a passé. Les policiers na biso ya mboka o ba policiers ba mamiyibi. Boye si ba couvre-feu neti bo ngaza muto musala na bimi bona ke luka. Mboka na biso to un problème na transport est à la passe to un problème ba mantela o zalobimani na 500 francs hôtel ke non na ke na luke simbite na zo ngandaku so bio mata moto ba moto commission mbule beti moto komi 5000 siko ngaza kana 500 tina ko mata muso na matadi kibala c'est na ko mati ba 23 ans policier wa mona nga aluka kana tuka mais si ro ba ya couvre-feu pour nga vraiment na sengi vraiment la chef de l'état le quoi y pas participer qui na réunion na sengi na chef de l'état ba lever mesure ya couvre-feu ba tiki la biso ka soto ko respecter ba mesure barrière to respecter cache nende ba biso to la ta cache mais couvre-feu de 21h jusqu'à 5h en tout cas pour nga et là pena bien té. Les gars, quand le fungola, la moitié des policiers bazo CP, la bazo sala fête, balobi à partir de lobby vendredi, bako sala mbongo. Hein? Au moment où les policiers na mutuna et déjà que non vendredi bako kanga bato parce que on doit vous le dire que non mesure en go banda lobby vendredi, ba policiers bazo sala fête que bako kanga bato. Papa, policier ça la fête pour un couvre-feu ba kanga batu na biso ndeko nanga kanga mkola lelo à partir lobi to ko bomana na ba policier nga na bimi na zo luka mbongo pour famille nga za mbongo te o sanga ke couvre-feu kanga o kanga par rapport à quoi boba ke mesure barrière toujours respecter ba cache comme sur 21h ba toi bimate nga lobi na zo nginda ku 23h transport ezate ozo moto boba moto transport comme 5000 banzela malonge ezate yo ça tu 21h ba toi zo nganda ku seka nga place na sa musala il faut not obliger ba patron nga ke non ba libérer nga mbangu so pas obliger bango ça ba kato salaire ngo pe ya malonga te c'est qu'à partir lobby so ba policier zo se pe ba relier population mbongo na biso kanga mkola lelo lobby to robomana na ba policier la place ka bobomana pesa message moko oyo ko permettre ba konzi ya mboka tango ba Rolanda ba yeba nini ba yiko sala par rapport ya ba mesure bango bazwi wana ngai message na pesa na Fatshi na chef de l'état. Tout le monde qui a réunion qui pour un couvre-feu, chef de l'État pas à la carte. Attaque vrai Kinois, chef de l'État za Kinois. Aïe ba difficulté ba Kinois à la nango. Aïe ba passe à transport. Toi passe à Banzela. Banzela na biso sombu les bêtis. Même à ta moto pas me kokolekate. Si quoi attaque vrai Kinois mo konzamboka réunion zo salama babi que couvre-feu et ça à partir de 21h. Mon conseil pas acceptant on a évité le pourquoi chef de l'État acceptant.
mais pour nga zo senga que non ba meka ko lever en tout cas mesure o ya couvre-feu ba longolela biso ngo point to za difficulté so ba che biso couvre-feu na biso ba tobele ba bando bomana ba policier na biso balingaka ke non kango boy atnet nganga za presse na ko bimisa carte nganga na se présenter policier alukaka ne fils quelqu'un pesa 10 000 fois pesa 20 000 so nga za mbongo te au moins te ko ma beda kende sala boy te ko ma pe masasi pe ko beta nga sengi vraiment la Fatshi béton ba meka ko enlever mesure couvre-feu oh c'est impossible na moment ba fête soki ba boya ke non to fana na baba te to accepter so ba boya ke non ba ça de fête et ça la te to accepter mais couvre-feu c'est impossible ba lever mesure couvre-feu oh sinon te to be ba na ba policier et aussi mbate ba policier ba comment se pela ke to lia mbongo ba pesi biso shida mais ça bien te nga bimi na ke luka soki pe na suite na luka ta musu ti 23h na zuma muke na ke pe na ke liesa moi sina bana siko bochele biso mesure couvre-feu 21h na ndako so si musala 20h tina koma matadi kibala na koma minuit c'est impossible ndeko na ngai. En tout cas, merci beaucoup frère Nanga. Mais na lingi de réaction à coopérant, pe na moni coopérant. Si on a s'adresser per sur na premier ministre. À part chef de l'État, premier ministre mutu aza chef du gouvernement. Et bozo sala ba réunion pour un couvre-feu, premier ministre. Au fin na bande unité aux anakin. Au bi difficulté ba kino ba sala nango. Mais nga pour nga premier ministre, il faut pas loba iluka, mais faut loba. Maman mutu te zaka chef de l'État faut loba chantini ngobila. A bi difficulté ba Kinois. Il faut pas lever mesure couvre-feu, c'est impossible sinon to robeba na ba policier. Merci beaucoup papa Mbote. Tout ça na mo mukeboya. Na moni oza coopérant, ozo coopérer déjà ba kazaka boye. Aussi li sa musala pratiquement ernine. Na ta musu ba 21 ta musu na katika ya COP. Ba 21h aux heures na kati ya COP mais ba lobby ke couvre-feu zo banda lobby vendredi. Ba 21h wana faut yeba ndeni ni ya era kozonga ndako avant. Okoki kozonga ndako avant mais tant musu ozui transport au terminal reti pe ozui transport retard. Boko mata musu embouteillage kangi bino ta musu boye ko koma kanda ko ba 22h. Bosiko to bandola na ba camion. Par rapport à mesure wana bazui wa mesure wana ndenge ezana to boite ezali ba loi na bango mais mesure wana nde ba pesa ta era bien Hollande 21h na et donc c'est impossible to ba mosusu ba vanda ka musika po akoma nanda ko to musu akoma 20 yo vandi wapi bonga ta musunga vandi na bandi kingabwa on comprend na ko za ta musu na beti na ngama kometa musu na kenda musika ta modu mbinja ere kanga mukuna bon il faut na buka transport na komanda ko ba ta musu na komanda ko retard. Au-delà de 22h. Nino rigolo bana ba konji bazolanda yo par rapport ya ngonga par rapport ya ba mesure ba on bazui parce que c'est le seul mesure ezo ko tungisa batu bazolela na yango ya couvre-feu wana nino rigolo bana bango po bazolanda yo oye ko permettre peut-être ba ko modifier ba longola ta air wana ba pusango ata aux alentours de 23h minuit. Bon yango ananga na linga kinde ba mesure wana ya 21h ba meka ko raisonner place wana ata musu ata ba 22h30 ou bien 23h ndeta mosuto koki comment na makambwana mais na 21h en tout cas c'est difficile pour le peuple congolais na souffrance automona na transport et puis bambouteillage na njela il faut signaler pe msunengo ça la cop boy au mona banda tonga msupe logo ete kamite voilà o banda ta musute ozaki na mbinja o banda makoloko mananda ke suko vandaka o mate za président ta muso koma ba 22h na tango bandi makolo transport ezate obimi depuis tango ti pose vers le côté bosiko koto vandi musika obeta makolo kaka bona makolo na ti ele autant la ta poko mata muso ça za musiko koma ba 22h bon na ndenge balobi 21h ba mona ke to bandola la kana ba kenda koto la olali pusana ya koloba papa na lobby na sima mikolo atozo mona de Noël ezo na sima mikolo awa est-ce que zweli déjà bana ya kolia na ya kolata parce que na ba mesure ezo ya on a évité ce que s'en sortir na mon yota depuis tongo na bimaki tata côté kate bon ce que ezo to mona na ba mesure na donc to se sorti na ba 21h. Merci beaucoup master nanga oza mwana classe elo nino lingolo par rapport ya mesure ya couvre-feu wana papa mesure bazui vraiment pour na biso vraiment ça bien été papa bani pour bazo biloko a 21 batu bakanga bon batu baseka na butu wasuka nini inosko bana classe pas na bino za nini parce que classe lobby za jour asuka
bozovanda non moi mokie na ndako pasi na bino eza nini parce que mesure wana peut-être bino ba protéger bino parce que classe ekozala te bino moye bopesa ba raison te que au transport pasi au boye bozala na bandako te papa mais age ezo poussa nat so ce ko ba continuer ka boye memba age ezo kini ba temps pe ezo kini nini oyigoloba na bakonzi bazolanda yo bakonzi na lo baba bazo ba précaution moi bien pour na classe na ba parents merci beaucoup mon ami nayebi que bonne application kende classe malamu ma préoccupation na ekokoma na matoi na bango papa pusana boye oloba ndinga boye année passée nanu nde totanga bon ba confiné ba senga biso na banyongo année passée sekonde wa sa so banyongo année passée nde ba tcheli susu couvre feu o basi na biso lisu tant esenga lisu toke na fin de l'année na après babando senga batu lisu banyongwa kala siko totanga nde classe yango tokenda yango nde benteo bapesa batu benteo bakuwa malunga tozwaka eza te siko ka message na ekomi bakonzi bakoluka bayeba nini bakoyi kosala kopera namoni olingi obakisa mwa maloba. Bonjour papa, merci na maloba lobi na tina nuwapi ozosala nini na uti na ndaku na opala na amenize na sa musala ala kendo tonga lingwala est-ce que yebi que journée à lobby vendredi ndé parmi les mesures où ils ont dérangé ba Kinois il y a couvre-feu et Ebanda lobby yebi yango bon na yeba kango te na yo bokanga tongo ne ba aussi pas bisinga que lobby vendredi to za couvre-feu mais na CP na mokonza mboka couvre-feu c'est mieux après azali congolais to congolais il paraît toyoki ba lobby que non ba filtrer ba koti na ba bomba wana et ça bien mais ba mesure ya ko za couvre-feu 21h pardonner alongwela biso pour moni ba timiso ba utaka misika nesi ba utaka ba changu ambutesha ya kuna na ba nini mpoma tete wana bon aye asisi cop ambutesha ba so de mouton a uti cop aye atelemi na arrêt transport exaté m sous 20h 21h ce que bokanga na arrêt de bis to boyite papa mo kondiva Félix Tol qui sekedi asa eloko moko ya bien mais ce qui pona biso ba kongata pona nga a poussa ngata 23h pour aider ba maman to ba papa ba kina cop to biso to na cop couvre fait c'est mieux azali congolais et ça là pas sur qui ba congolais ba kufa mais a poussa ngo ata 23h et ça là ngo idée bien et ça idée parce que ba ça va fête na bana la week-end ba longo ba fête sikoyo ba longo to parce que ba penser de invitation déjà là par là a poussa ngo ata 23h et ça la biso ba congolais kitoko pour nga na ngala ba saka pona yango wana nini ils ont dérangé à part mesure wana ya couvre-feu parce que ba mesure eza 13 donc ezaka o wana mtezo déranger bino bon eza o wana te tout wana o ya lobi wana azali congolais ma vana kini eza kitoko o to apesi mais to telemika moi mukie na par rapport ya couvre-feu pour RAPC pour biso tout au travail to uta ba lingwala te ateleza la lingwala emso na wile riboe embouteillage ba ka réseau ya te ngamo na fa na kasavubu mais emso ma wile riboe ba demi terrain so ngingi ya raté ozo ya temso embouteillage au kangama ana triomphal obligé pour refiler boulot 18h au sokolaka au nganda 20h 21h on monte ba no kanga biso ebele en tout cas papa mokonza mboka alimbisa biso atata 23h et ça la bien pour na biso ba congolais. Merci beaucoup coopérant, je crois que le message est passé. Kinois presque bazolela na mesure wana et à couvre-feu na 21h parce que les gens ba policiers ba obeta de tolo ba obigano ba pesi bango ko parolia ya osala mbongo. Voilà. Comprendre ba policier de to utole kana kan lu fungola et lo sali ke to megana nkozwa ba réaction en baton wana. Excusez, pas mo konti ba idée na ezali bien. Alobi na bien 21h. Au moni congolais ba congolais musu ba sala raté ne biso to débrouillard et ça mutu musu sala raté asi mata sans faté parce que musu a débrouillard na pourquoi abima boy on montre comme si de ba Congo ya ba policier et ça peut bituma entre civil na ba policier donc pas mo kondi vraiment so ko yoka oyo ngana lobby et ça là c'est bien bon ya lobby na mais comme parce que gender ba policier mona mutu musu la porte le pont na bango et mo pas yebi ba policier mo na tsonde bazar voilà mona mutu termine la porte na bango lupangu 21h aye a puisqu'il et ça bien en tout cas pour ngai ezala ngo idée bien na tout azui ata mokonza mboka vana ata Kinois mais a pousser la biso ata 23h pour mutu na mutu wana ayeba neni na ko mizongela déjà ndako en tout cas merci beaucoup bandeko bozan elo wa bakisa oui bonjour ngalingino ba boy pona mo na classe nangina lo ba pona mo na classe idée mokonza lobika eza idée moya bien pona biso ba classe on y a sala na biso ba classe concerné biso mais so total peut bien concerné biso te na makambo lo ba confiner classe
classe ça c'est la vie bonheur mutu eza classe confiné classe T classe qui n'est pas congé à vacances à fin de l'année bato c'est bato l'année na mesure bazui ya couvre-feu yango wana to bito kita na terrain to zo ba réaction en bato au moni décision wana ndenge nini couvre-feu na 21h. Alors 21h wa tiana eza moko donc est difficile pour na biso ba congolais ba père mo ba comme appelé ba 22h na ba 23h nini o embouteillage kangi na tsangu de bonhomme Pascal Bitabe ya yebiango bien mo paye mo so ali kana kanga na embouteillage quoi à côté ba 21h ana te biso ba misusu to débouya na biso etali ka to lukata moi fils que ma beze weza na poche soit le big ba 21h ana ti to zo ba transport donc il y a biso temps ba côté na biso so moi munga bona 21h so moi sukali bo moi kisi bona 21h shida policier amonio boya kangio ye bateke batindio et combien kanga to wolela na nzoto to bunda to simana dans eza jarité donc pour la mesure papa mokonzi azui mokonzi mboka abongisela biso mesure moya bien que moya bien o ko sepesa congolais sepela a se vivre malamu ko imaima ezalate. Merci ko imaima ezalate toujours continuer toujours ko zora ba réaction batou ndeko na Ngambote. Ouais Mbote. Oni santé. Santé bien cash nezo kanga moi paiement. Kota moi 3 minutes 5 minutes moi paiement ndenge ezala. Cash nezo kanga paiement mais les autres lobela mingi par rapport à mesure oyo mokonzi mboka parmi le 13 mesures mokonzi mboka azui mesure oyo 21h couvre-feu bandi na ligne na ye banano se présenter aux alarawapi et par rapport à ba mesure wana est-ce que ils ont un avantage na auto na des avantages na yo. Bon premièrement nga naza mona bandal dans la loi biso na bandal les alara nanu moi bien ces alara moi ofana na kwa mo tala ne ba ya ba le kaka mesure oyo mokonzi mboka azui en tout cas mesure azui eza mesure mo mabe eza mabe makasi oyo bato ebele ba profiter na sima nango eza mabe po na moni déjà bani na mambo ambiance eza mabe po na ko empêcher bino bo sala ambiance to mabe na nini mais quand on expliquer biso mabe na nini en fait eza mabe ka te na ko empêcher biso na ambiance biso do ba jeune mo coin obeta mon koi moko tala bato mo stress journée les gars mabe. Mais par rapport à on a le bel ambiance c'est parce que tout ça a pas boulot moi cop ezanga moi cop ezaka bimi moi mukie koti heureusement un peu retard yebisangai moi mukie koti na moi odo c'est la moi là moi ta 10 000 francs $20 moi au tient na poche n'temps ba fait retard 22h mbila zio boy abendo moi là wana et ça londe et ça rendait vous potana vous comprenez vous potana ya on lobby que ba mesure o ba ziwana ba tela ngo pona bana na bango o ba sala ba staff na ba ville tse wapi bana ba cité te bana ba bloko te to tina na ba covid non awa to kanga mena nous tano wela usika mo vandi on betaka kopo ya nini boyela biso ba biloko te na cité te bana na ville kotote nini oyigo senga na ba konza mboka par rapport à la décision là parce que au meki ko loba pasio ya bino mais nini oyi ko senga bango par rapport à la décision wana et là on a ko senga soki ba ko pousse ngata ine to 22 to 0h moni 0h parce que omi to comme à 23h ba da ba wela ba ko te ba parler tu comprends ba tu on 0h 5h ouais et c'était time bango tu comprends parce que ta bongo on a ko senga yango mais so 21h makambo ko sala mama be vraiment ma belle susu. Merci beaucoup Papa Mbote. Mbote papa. Au vandi wapi, aux alara wapi, awa tozo beta li solo, ya mesure oyo bazweli biso parmi le mesure bazweli biso couvre feu Ebanda déjà lobi na 21h na ebité soki oyebi yango. Na ebi na vandi na changu comme Jacques attaquant des points autrement appelé attaquant des points parce que na la vitesse fort. Mais na proposition chef de l'état azui bon azamo konzi tango lobi to yokaga. Mais par rapport à ta peine du biso boy to ma cop to yokulala. Bambouteillage on va bien on est là peut-être 21h bétéran na arena là na bisto nini yo mo na place na ngai bozui de ba mesure soit une trop encourageant mais tu as 4 biso era na yo mo tala ki chasse comme mo passe yo mo abi passe ba congolais ba mo na mboka o yo mo abi za lo ali solo te transport comme passe ba embouteillage
peut-être côté na mimi cop na moins 5000 francs parce que 5000 on aussi la na transport en moto express pour kana ko ma show 21 bete na porte na ko to neni c'est que ye mo fa ba neni ni ya ko réduire après heure data ba 23h 23h 1h 2h on est peut-être mais 21h étant que Kinois mon konzamboka pas à Kinois Nini ko senga concrètement par rapport à mesiro parce que bazolo ba il semblerait ben infiltrer ba kotaki yango za moko ya ba raison oyo bazo sala couvre-feu po ba yeba ko réussir ba infiltrer ba koti ba tomaboma ba se déguiser bazo za na ba minduki moko ba utai ko kangae na chango na ebite peso ibo yoka lisolo wana yango moko ya masolo esalike ba cha couvre-feu 21h nini yoko ko senga concrètement pona mesure wana couvre-feu bon mesure wana nango bien to bi non exemple pona masolo ya bisonyo so ezala pona intérêt na bisonyo so tout bien non ma base la tena mo pona insécurité na mboka mais d'autres part peu surtout là par rapport non biso ben ba milieu to vandara to utine na di changu na KV na ulala so yo na place na KV boye o heure ni peut-être toi 12h tina poussera heure na vida ko peut-être na vie ko 19h na ko na ko kamne bona ko ma debono boye embouteillage ya nyama ya tembe bana po matete tika de embouteillage na longwa na boye peut-être embouteillage on a 1h du temps 2h du temps tina ko ma parler boye donc ça ne va pas donc c'est le chef de l'état a ko réduire na place que nous ba 21h ana ils a ma permis ni maras a poussera ta air ba biso ba malama ko habiter sur na ka avant transport de la passe na poussera ta air moins 22h transport comme on moins bien pour na zo car na qui est normal ça ça bon faut pas ba payer intérêt na biso intérêt na ba payer non yo moi da kino abi passe ba kino ba do monde donc ya bien onyo surtout ana. En tout cas merci beaucoup la kine sengo makasi ko la sabino oral bol ya ba kinois nde bazolela par rapport ya mesure wana ya couvre-feu ezo banda bongo lobby déjà ça sera déjà en application en tout cas et il y a beaucoup de Kinois où bazolela na mesure wana et on demande au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le garant de la nation, vous êtes aussi Kinois, vous connaissez les difficultés des Kinois, vous connaissez papa c'est ba Kinois sur le plan transport mikolo nzele za bien te ba mitu kezo mona na te ba décision aujourd'hui ça risque et rattraper bandeko mususu entre autres bandeko bazala na ba chango bandeko bazala na ba kitambo ba magasin ba embouteillage wana et l'équipe bongo makasi mingi yango wana moni to meka ko kitana terrain to yoka pe ba Kinois nini bakanisi par rapport à mesure wana en tout cas quant à biso to sengibino vraiment merci bon continuer toujours comme ça la biso confiance pe beau s'abonner massivement à Feza RDC télévision en tout cas vous ne serez jamais dessus c'est une chaîne qui est proche de l'actualité proche de la population qui fait en sorte que non et les désirata de la population vous puissent arriver là où vous êtes vraiment quant à moi je tiens à vous dire merci aussi à notre équipe technique là je vois Junior je vois aussi Hilaire on se retrouve au prochain numéro. Ciao, bye.